Nous sommes là pour vous informer, nous sommes là pour vous servir. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tolo Banatina Naikolo, une émission sociopolitique présentée par Doriana, la fille intelligente. Merci à Kabouya qui est derrière la caméra. À vous, chers abonnés de l'Océan du Congo, vous informer, c'est notre devoir. Et aujourd'hui, l'actualité à Kosola, Eza et Bédé, Tokosola Lodenge, Mboka Nabiso à Kotambola, insécurité et Makasi, Tokosola gestion, il y a Tata Mokondu Ekolo, président de la République démocratique du Congo, Tolobela Makambo Vidjé, Chimanga, Tokosola Masolo Ebele, à travers cette émission, nous avons Vinika Songo, Moko. Ya tenga maraming mopanzi wana ye pa kopesa makanisi na ye lolenge mboka ezotambola mbote mwana mboka boyi malamu na émission na biso. Mbote Madame Doriane, mbote na bayi Kongoma nyonso bazuli bako Olanda biso, mbote na muto azana sima caméra caméra kabuya mutafilma matanga Yesu parce que c'est na monié na sepela vraiment na sepeli mingi zamba na ngai liboso ya kozwa invitation na émission na yo naza vraiment très flatté quel que soit ma caprice technique mais tous allés et puis nakopé sambote na lingomba nanga IVT ozali union pour les valets tisékédistes ensemble bateau tous allés ko soutenir vision topé mukwa tombolo fachi béton biso tous allés tozobenga bazobenga biso ba défenseur ya peuple tika te débat le les à la débat moko républicaine ou ko recouvrir intérêt ya peuple congolais en centre ya nyonso. Merci beaucoup ba défenseur ya peuple tobetana du solo slogan le peuple d'abord mon mboka toke na gestion ya Félix Antoine Tshisekedi parlons de peuple d'abord. Yo pe ba défenseur à peuple est-ce que l'olenge ndeko Félix a ko kamba ekolo par la population ezali aujourd'hui tous un problème ya courant problème na mai tous un lemba pour signaler tous un fikine biso na lemba courant ils a raté mai et comment difficile vie à congolais et comment vraiment passer si que le peuple d'abord social nyonso wana peuple ça se retrouver et tant que au mona mboka réaction ezanini yom tozo soutenir le président de la République Fachi Beton. Merci maman Doriane moni tant tozo la question préoccupante du peuple congolais le peuple d'abord plutôt ça slogan et c'est loko biso tobunda lit na biso pendant 37 ans en opposition pambate to lité pour to améliorer social ya vie ya baï congomani mais ezali le loko ça la biso passe parce que soki lelo na lingi na zonga na rattrapage ya discours topé congrès au chef de l'état ça la biso le 12 décembre wa sala ki année passée alobaki yango clair na congrès wana lobi que non ngai Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi nazali ko reconnaître que tisikoyo social à baï congomani na commission na niveau na linga quitté pourquoi na rokolo babongo parce que biso so la peuple azali ko souffrir au moment où je vous parle na rokolo linga tena za la mutu moko pona ko ça la plaisanterie mais toza bato to linga to accompagner chef de l'état tant que ba que vie sociale les stabilité par rapport ya baï biso moko baï congomani parce que choix na biso tozali ko sala banani ba ko accompagner chef de l'état tant to lobaka ke biso base to yebaka mutu ni tozali ko mandater lelo biso tozali ko zwa courage ya koloba pona vie sociale à peuple mais tozala ba député ou ba vota pambate congolais azala mutu ya mandata pas qui nous défendre ce qui toke na article 5 ya li konzi ya mibeko to bengi bongo constitution balobi na article 5 balobi que la souveraineté revient au peuple congolais peuple ne mutara mokonza ko aujourd'hui peuple congolais est souverain non azali toujours souverain te azali parce que na mapona mié mutazalaka mais si ko souveraineté biso to senga la peuple congolais anini ya koyeba ko sala choix parce que lelo oyo biso tozali na difficulté ya koluka ko défendre parce que chef de l'état zalaka na kenkena na chef de l'état zala vision na ya tiaka mais bato baza ko martoniser vision baza eza gouvernement bato ba ko sala suivi ya vision na eza ba député quand on parle de député tout ça là ba député national na ba député provincial parce que bango wana mi balé bazali ba émanation ya peuple parce que peuple ne mutu atindi bango bakende mais est-ce que ba député yango bazo répondre na vie sociale à peuple parce que bango baza kuna pona ko voter ba loi bango baza pona ko lobela parce que ceux qui biso le tozali ko défendre vision chef de l'état et ça par rapport que to moni chef de l'état pesi biso kenkena na apesi biso ke ngai Félix Tshilombo Tshisekedi vision na ngeza ki na 2023 et pardon pendant mandat na ngai 5 ans il faut na sala na améliorer vie à ba congolais mais ba député tourna bango ezanini kolanda suivi wana mais na yebité est-ce que ba député ba contrôlera parce que ba outi na vacances parlementaires à tout komona parce que rentrée parlementaire c'est le 15 septembre est-ce que depuis bazongi ba initier ta question moko ozali komona ke soki biso le tozala moi faillite ya vie sociale il faut que zongi songona muto ba député parce que gouvernement avec beaucoup de salaire au bail député ba kozwa to moni gouvernement ba institution de la République ba zora mbongo belé koleka ba population to tina na terme ya pourcentage mais président de la République a mon arrêt
que ba marche goûte salami que bango ba kozwa mingi. Mais qu'est-ce que le président fait? Omoni maman Dorine na lingana lobelo ko moko boye pouvoir ezalaka décentralisé. Faut to yeba yango. Pouvoir est décentralisé. Tu sais bien que lelo oyo mwana mboka Martin Fayulu o na lobara mingi ke nazali ko déplorer na ba sortie médiatique nous a raté parce que tant ozolo ba $20,000 tant bien tche batu nyonso mais nous avons suivi ba navette oyo ba député ba sali na ba télé mutu muso lobi ke ngana zwa 17,000 mutu muso lobi ke ngana dire que c'est clair. Mais c'est ça le problème tant il y a lobby il y a on to lobara ke lelo ka musakanga Adolphe Muzit que je salue d'ailleurs lelo asa député moko invalidé parce que lelo na siège na ezalité mais Martin Fayulu botu na mutu so lobelo so makamba $20,000 ti lelo siège na ezali. Est-ce que vous dites que siège Martin Fayulu ezali balongole ngote azali aya ko ebisa biso ngana lobaki yango je lance cette défi à lobaki aucun député de l'ECD a olekana va lobaki non ngana pouvoir que nazara $21,000 ba dof no mas bazali ndeti na ntangela ngai o aleki na TV oyo yambi ala kisi pena bité de paiement maman Dorine biso tozali ba communicateur d'investigation na lobaki yango dof no mas biso bité de paiement na ceux qui pour Fayulu lobi on sait que ça ba député pe baso ba palissade ton dit mapé que ba député la muka baso ba palissade en conquise pardon ya bande quoi et décidé to baso miso makamba $20,000 baso kana ba molima to boso na te na ba institution enzo zwa mbongo mingi par rapport ya population papa surtout peut-être sur 100% ba institution en enzo zwa 80 qu'est-ce que peuple aza kozwa par ya peuple exacté le peuple d'abord président de la Biga lobaki mais par ya peuple na bokabolika kana budget peuple aza na para malonga te omoni to uti komona déjà pardon to uti komona plutôt déjà avancement budgétaire on va passer déjà en 2023 puis oui ça déjà 14 milliards on a nina lobaboui to senga ki yango pesa combat to zokine nango na yebité bandeko na biso tant to zolobaka député azana pona ko voter ba loi to lobaki yango faut ba réduire train de vie à l'institution et là qu'on a biso ndé yango parce que le to moni budget 14 milliards to c'est la répartition en route parce que cette fois-ci to lobaki ke to luki awa po to zo mona mbilinga surtout comme na ba élection to ko to la mamombe ebele o zo mona insécurité za lepay côté vie sociale à peuple donc to la vie sociale to zo mona tous les couches déjà na débandage yango na zo loba biso ba yi kongomani il faut ko yeba ka batuni to ko ki ko tinda na kati ya institution wana parce que le loto to tinda ba représenter na biso to sibi ka ba conséquences parce que rôle ya député za pona ko luka ko surveiller ko instruire gouvernement parce que chef de l'état y a une vision a lobaka yango débat congrès tous les deux congrès suffit sénat et parlement basaka wana chef de l'état bimisaka bilo na a ti wana lobiki non ngai projet na nga quinquennat na nga pendant 5 ans yango alors que le rôle et ça que gouvernement il faut exercer marambo chef de l'état lobby si ko banen baza wana pour pas contrôler ce sont le parlement alors parlement ngwa lelo ndengeni o bazali ko wela $21,000 o lelo bazali ko luka kaka komema biso la ba discussion moko ba question bazo initier mais en soi bazo sala lelo te tala na commune roi lemba o ezala centre ville toi na couranté. Est-ce que tu peux imaginer tala lelo awa pour te osala émission photo les na souffrance à transport ozo mona ki biso to lobara bato to zo défendre le pouvoir to linginde pouvoir raison en forme et non to kindra toujours na batrakassiro to zo mona parce que jusque là na zo biso que sur le plan social ya peuple biso zeli ko déranger biso et c'est le mot préoccupant parce que social biso ça déjà et ça qui bafoué le régime passé parce que ça qui lelo ko mona ki économie na biso ba personne maboko ba étranger yango lelo tozo souffrir alors pour to renouveler yango faut tous na député baza conscient tous na gouvernement oyo et ça quand même conscient qu'on comprendre que to luka to ramener vie sociale à peuple. Merci beaucoup to beta solo à Vidje Timanga mwana mboka na régime ango état de droit na régime ango bato ba ko sala mabe chaque jour et ça bato ba ko zo ba liberté provisoire aujourd'hui Vidje Timanga bande européen IDPS ba ganga ki ba lobi ba kanga mais lokola mon mesano asui liberté provisoire réaction na mwana mboka. En tout cas maman Dorine ezali ko sala nga pasi omoni lelo il faut na loba yango ke na yebite so to sunga chef de l'état lelo justice o balobaka la justice élève la nation. Mais le justice na biso na moni yango vraiment éliminer nation parce que le na landi ko webi na sana estomanté ne to sa no émission ya ko mona ki 6 jours oyo ba mapende ko na biso Vidje Timanga o aso mi benga président de la république ba accorder liberté provisoire c'est grave et puis na landi juge moko aso biso que non be fait ça commis à l'étranger mais c'est grave ce qui to souvent li constitution na biso pardon beaucoup na biso to bengi c'est quoi encore code pénal l'article 3 balobi yango infraction ces ali commise en dehors ya mboka na biso ils allaient toujours poursuivi Vidje Timanga zali conseiller et puis conseiller en matière de stratégie j'ai été étonné
yango le na komona ki na lobby chef de l'état lobaki ki justice na biso en tout cas il faut ba changer ba magistrat belé c'est grave parce que lelo oyo so ba lobby que non be fait ça commis ça na ngolo ko moya kala mais vidie Chimanga n'est pas maman Dorine Tolanda yango ki abunda na kati ya nini asala bitumba bunda mais de quoi démissionner pourquoi quand ba vidéo ton bimine de quoi démissionner les gens déplorent l'entourage des chefs de l'état aujourd'hui on voit des conseillers na matra il y a stratégie makamba bakare minier quelque part na part na bino papa omoni lelo futuzo senga toilettage fwe salema omoni biso ba vini ka songo toza ba défenseur même si tozo ko appartenir na idéologie ya Tshisekedi c'est ça non toilettage qui paraté ko se retrouver toilettage maman Dorine omoni lelo tokoko mema elo union sur la précipitation té or faut toyebaki na kati ya vision chef de l'état eza na point moko tolobela ngo minga zaki na lutte contre la corruption omoni tozo mona ba conseiller ba bilo bazali ko sala o ezo ko senga biso zo permettre chef de l'état mbala moko passer la toilettage il faut ko lobaki eza ba conseiller nyo sauter parce que mutu na mutu neto za bema ndo bako so biso to travailler na kati institution ba bengi bongo la présidence mais mutu na mutu ko ya na vision na ye mais tant biso to monike bandeko ko ba vidie Chimanga o balingi corruption o bandeko ba sali libanda nga nazo kamwa lelo nazo ko kamwa parce que bazusi na biso bazali ko pesa biso pasi et puis bazali ko pesa biso difficulté à ko défendre quand même ba maramse ezali ko leka lelo ko pesa ndeko vidie Chimanga liberté provisoire ko yebisa biso ke bozali incompétent ko juger question na parce que za l'étranger alors code pénal yebisi biso ni article 3 batanga code pénal toza na ngwa totanga mais c'est grave yango tozo lo bakito l'état je ko salema tozo sungande chef de l'état té c'est ça les problèmes parce que biso ko linga toza la politique moko ya kijalelo non bazo sunga mokonza mboka té yango tozali ko mona ba bavi na ba dibandage tozali ko salema un conseiller chef de l'état ozali non mutu moko non na notion ezalité ko bunda kaka yo après donc ngana ebeli vidéo Chimanga na ebeki to suka boy parce que na imana esiko kana mbongo ebongo siko oyo. Merci beaucoup mon amboka tozo kende malembe na suka émission na biso Bunagana sous contrôle ya bayi rwandais ba clôturer yango to moni président de la République na 7e sommet to moni ye lolenge alobaki na tina ya retrait ya ba M23 to moni pe lisanga na Kagame na Macron mon amboka aujourd'hui ba vidéo eza koleka soki ndeko ko aider biso total moi vidéo to kozonga tout juste après pour opé sa réponse na questionnaire. Awa naza na Bunagana bozomona ndenge ba Rwandais babandi okanga singa bakangi déjà ba Rwandais bakangi babi batu bakota epai na bango te bakota na Bunagana te Bunagana ekomi pays mususu awa Bunagana ekomi pays mususu yango ngina signaler bino ke Bunagana ekomi pays mususu. Donc pays na biso eza capable yango babandi otia file déjà babi pays na bango ezala ta superficie amke bazala nde na pays na bango yango na lakisi bino. Merci beaucoup Moïse pour na ba image Bunagana sous contrôle Bunagana ba clôturer yango mwana mboka na maloba ya président. Il y a la diplomatie. Entre-temps, les pays vont des mal en pis. Réaction des animaux. Merci Maman Dorine. Yalibosola nous tozo pesa déjà mbela o parce que toza la ranaka organisation Salumumba. Donc parce que l'organisation nous était la teke aux en opposition, aux en la majorité parce que biso tozo bundela mboka. D'ici je pense que samedi ozokoya toza la marche moko to lancer déjà au to sala ngona niveau ya Tchangu eza bongo tozo loba Bunagana. Pour ni to lobi Bunagana parce que to constater ça fait déjà un mois. Non, 3 semaines, donc, pardon, 3 mois plus tôt, na une semaine plus tôt, au Mboka, nous sommes sous occupation de M23, au mouvement, terroriste, soutenu par les Rwandais. Donc, marche Salumumba, to bengi Batunia, so baya, samedi, samedi prochain, les Alikoya, baya, to bandango, sitting na quartier 3. Donc ça marche beaucoup populaire tout là que ça soutient parce que il faut baser c'est la biso Bunagana tout ça la posa Bunagana na kozonga siko na question autant autour biso question ya Bunagana et c'est que ça l'a passé d'ailleurs je salue d'abord le chef de l'état la courage au azo qui na 77e sommet au sali bona tribune ya Nations Unies oh et bon ko dénoncer à présence c'est ça yango na biso résultat c'est ça les problèmes oh bandeko Kagame tout bazala qui présent chef de l'état lobi yango ki lelo ezali ko sala et passi lingi ki azala bien na ba frère na ba Congo baza biso voisin mais Kagame alignon hotel lobi qui est sous ache déjà oh to bengi bon communauté internationale en témoin à la kisi déjà façon na bango balingi ke baluka ba balkanzembo kana biso or biso tozali koloba yango
tant que tu as engagé chez moi, tu as la diplomatie. Rien n'est tard parce que chef de l'État a la soutien peuple. La minute de ça Bunagana, ils ont dit la teka chef de l'État. Ils ont dit que Simba biso pe ba congolais parce que bandeko baza na Bunagana. Tout ça la famille za kuna. Ba bazo ko kufa bazé biso. Yango to lobi boye. Tozo zela parce que retour na yaki déjà. Je pense que le mercredi le chef de l'État yaki tozo zela dernière prise parce que cette fois-ci to koti question de ça Bunagana te. To lingite ke mboka na biso za la balkaniser. Au moni bato bandeko baza dans la sous déjà ba clôturer yango tozo mona. Yango te biso ata botali image wana ko clôturer na biso ke ba multinationaliste to tozo ko luba bandeko na biso États-Unis na ba français tellement bango balingi ko ta biso to senga déjà to sala ki on déjà des mots chef de l'État na Macron. Comment na wana au moni ata ba ke basangani Macron azali mokonza mboka o te. Maman Dorine a émission que peuple ne mutazwa décision. La souveraineté revient au peuple congolais. Même à tabiso ba politicien ne tozaboui, tozala sous ordre du peuple parce que tozab esclave na bango. Tant un peuple a télémara, tout à la reçu question Macron. Macron et wana kula en France déjà va français baba eh a que nous ma colonie na Mali. Tout le qui cette fois-ci nous allons faire une coopération avec la Russie. Tout ça déjà prêt parce que jeunesse a tout retour l'ingati que moi. Attendez le beaucoup mais réaction un gouvernement 0-0. Non, to bande cause la ministre de la défense. Oh ça dit kuna. Tozo zela parce que conseil des ministres qui a lobby. Non, tout tika rolo babongo. Ngai na sala be preuve tangible te rolo belelo ko wana. Donc na sala be preuve te pour na boye balo baki non, na diffamer. Mais ngala lobby yango déjà parce que soka ki Rwanda ta ki cette fois-ci nous allons toujours faire baratissage. On doit aussi na chef de l'État. Ayoka voix peuple. Parce que peuple là derrière parce que Bunaga na 3 mois plus de une semaine parce que bon bazo ko kufa wana ezali bano. Au moins ande to za wembo ke combien infiltré. Ah to zo ebiso na chang bakangi ba Rwanda. Na intendance mais je ne comprends plus rien toke na nini na kwa mutu ah ozomona kelelo conflicté ke yaka ezoleki la biso pourquoi cette commune maponami to à la veille ya inana ba élection mboke ko na flamme ah insécurité n'en parlons même pas kulu nezongi ah ezongi na ko sakana te to senga na ba instance compétence au bazali na matière de sécuriser mboka o Maman Dorine faut basunga chef de l'État basunga chef de l'État parce que rien ne va la minute parce que biso ne to za to ko ekomoleki la biso. Parce que population est l'anzala, population est l'insécurité, population est la moyen de transport. Et aussi la biso passion, on dit biso ba défenseur il y a peuple. Oh tous a permis na président, tous aussi le président Fongola Misu. A Fongola Misu parce que Bunaga nezali à biso. To kotika Bunaga la te ata un tiers dans le kendete. Tant que biso tozali, yango moni Salumumba bazo ko lancer déjà marche biso moko pe venir ka son autorisation sur le terrain pour na kolaksa pena que soutien et tali makambu ya ba parti politique te. Pour l'État qui question et biso bayi Congoman ba auto zali ko défendre yango na biso bien que le chef de l'État a cette volonté alors faut la banane bazo sunga chef de l'État. Merci beaucoup to komi vraiment na suka moi Motuna vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa to monie na moitié ya Kabunda kalate aza ko traduire na justice to moni susu na ba etando susu asengi ba dédommager 150 000 $. Mona mboka alobi bazo diffamer parce que moi si ana kize ndakuna kingabwa ye mtu atindi batu de tout ça étant que mona mboka l'IDPS image ya malam ba cadre image ya malam ba kopesa na population congolaise bitumba entre bino mona mboka réaction parce que to combinaison. Merci Maman Dorine na question encore pertinent. En fait, moi je dis au gouverneur, au vice-gouverneur de la ville, Chekoko Mulumba, et ça la bilo comme misusu, faut que luka so lango à l'amiable. Au moni lelo o ezali ko sala nga passe parce que biso bato tous a parti au pouvoir. Biso bato zali ko défendre le pouvoir. Il faut tous ala exemplaire parce que to l'État qui ba anti valeur au na régime passé. Alors to ki souite to zonga lisusu na ba régime na biso ba anti valeur au biso to na ko condamner to banda ko pratiquer. En tout cas la landi dossier on a des prêts au sala nga passé. Alors on a la lingi était ndeko na biso to gouverneur na biso Chekoko Mulumba a retiré dossier parce que babilo comme monsieur c'est babilo comme parce que ton ba diffamation talananu le lot on sala ndeko muninga biso to za na tension ya distraction te tana biso zali ya ko luka ko rajeunir situation ya vie ya ba congolais parce que tant que na bilo ko to traduire la justice to juste on peut produire sur le côté on est to za produire sur le côté. Tant que tu to mona ki basuka ki boy to za suna pour sa théâtralisation te na minute au photo sunga mokonza mboka vice gouverneur Chekoko Mulumba musana to voter que ça pour MPP ko sécuriser ville Kinshasa tant azola na moi ça ya Jama Kabund c'est quoi insécurité zali ya kulu nango etomboki musana ngona na chantier ngobele fa landela biso bati yango na biso ke bati ka ko distraire biso bati ka ba biloko wana parce que to za na pour certain distraction te bati ka ba biloko ba zonga diffamation oh bango ba sala les mususu bo bango ba sala beleni biso na UDPS to lo ba yango ou soit biso to ba lié to
tozala na pona ko accompagner chef de l'état mais tozala te ke poto comme au sala ba compte rendre moko biso to kanaki te to sepela nango te rôle na ezali assisa insécurité ezali kuluna de Jésus ngi makasi donc asunga message gentini ngobila oh ngabuna bande ko kada ko telemela ba meke mpe ko zongisa déjà ordre parce que insécurité ezali atika ba diffamation nazo memela biso ba disi wana ya pardon plutôt théâtralisation tozala ta wana te ya Holandais. Merci beaucoup mon amboka liloba suka na bandeko ba kozwa libako ya kotala yo numéro de téléphone soki possible. Oh merci na sepeli tout d'abord une invitation na yo bandeko tout ba kozwa libako ya kolanda ngai oh balingi quand même ba komela ngai tout moi reproche numéro na ngai ezali plus 243 82 70 424 plus 243 82 70 424 donc na pesio vraiment merci mingi ezala pe mbala nanga ya sukate tika ete ya bisa pena merci mingi pe na kabu ya wazaki na sima caméra donc je pense que tango ko bengisa biso to ko yakaka toujours biso tozali wana pour défendre le peuple congolais. Merci beaucoup mon amboka Vini d'avoir accepté notre invitation. Bonne guérison, bon rétablissement à Océan du Congo. Merci à Kabouya qui est derrière la caméra. Moïse côté montage. Je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.